mare, ok pale jambo. Ok pale jambo mare, ok pale jambo. Bale dide, ando se kaolo makude. Ok pale jambo mare. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo. Sokolo takinga na ndoto. Mama yaka tolingana na biso. Tomona ba parents na yoyo. Ton futur mari na yoyo. Sokolo takinga na ndoto. Mama yaka tolingana na biso. Tomona ba pasteur na yoyo. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bison bisubino ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom boboto bondeko na ba déconnexion église catholique et puis to kena lombango toute tendance confondue. Bah bonsoir bisika bisubino bandeko bino mo boyebi wana mama leki na bino la danoise bozana se sous les baobas moko pati moko pa café et ça la bien mai ebele ezangate bomela na bino vraiment bolandanga na boke binyo surtout bandeko nanga voilà donc olandinga na butu bah bonne nuit hein olandinga na moi bah bonjour voilà et puis numéro de téléphone nanga la linga toujours copé sabino ezali 0044 74 59 62 52 17 tozawana tosungaka bino toujours de boyebi na ba conseil et puis voilà na ba oyo pe bazoluka mobali bizoluka mwasi n'hésitez pas site na biso ezali live together ezali wana ezosunga vraiment boya ebele tozana posa na bino bandeko mibali boya bandeko basi boya vraiment ekozala kitoko makasi voilà bandeko na ngai ndeka toyaka na che boyoki audio oyo na cheli bino vraiment nazo tiango nano et puis toko analyser yango alors boyoka audio na boke binyonso tuende. Oyo azali fi moko asalaki église ake kozwa kisi po akweyisaka bato kombo na ye Elodie Mavinga Ndongala. Voilà, Elodie Mavinga Ndongala aza pasteur na église moko na Peckham côté ya Camberwell o bayebi ye na Angleterre bayebi ye. Donc ye wana azwi kisi ya ba Nigérien po akweyisaka me esimbi te ebalukeli ye yango na bokeba na makambo ya église na bino wana bozoyelaka biso bato ya lokuta botala ndenge église erevese ye. Merci. Coucou bandeko na ngai tozongi lisusu bosili koyoka audio et puis ngai nako analyser audio ngai na bino tokochango malembe et puis nako analyser audio bolanda yango na bokebi nyonso to bandeko makambo na oloba na audio oyo ezali ngai te nazo analyser audio na yebi place audio oyo euti te alors bandeko na ngai surtout ya Londres na boyi bobenga nga bochela ngai ba bobenga bobanda koloba la danoise okosi osali boete ngai nazaka ko analyser audio et puis sans ko audio oyo nalingaki nasala même analyse mais sans kotanga kombo ya mutu sans koyeba ekoloni nazali sans koyeba mais lokola toyoki audio toyebite soki ndeko wa mobali oyo apanzi audio oyo akosi ou bien ayebi ndeko na biso mwasi bino batu bokoyeba o bosambela na église ya mama na biso bokoyeba bokobenga boko témoigner bakoseli makambo ou bien balobine lokuta bandeko pourquoi tokomi koloba boye tokomi kosaba émission na bokebi nyonso sino te tokozwa pe ba problème entre biso na bakati ya ba famille étendue na ba sens que bozo kopesa ba histoire au mona yo bengi opesi la danoise histoire lobi la danoise ngai oya kufi cousin nanga nazana esika tel tala histoire boye na boye alors que okomona pe bandeko lisusu babengi babite ezali solo biso to yokaki yango to ezalaki boye bo ozokosa ubi osali boye bandeko ekomi kosala na kobanga ozoyeba te oloba nini osala nini tokomi vraiment
un peu surtout ngai na côté nanga parce que na lingi vraiment kozala ba problème na batute donc nazo ko éviter ba problème na ndenge moko ya kosakana te mais suite kaka ya kobeta ba masolo bozo pesa biso ba problème ezolinga susu eyela batu. Alors moi vraiment je vais conseiller aux gens ceux qui oyebi ke lisolo wana ozana yo cousine te ozana yo cousin te ozaka camarade ou bien yoka ika lisolo oye kopesa la danoise loba na nga na ba clair ki la danoise lisolo yo na yo ki on mboka na biso par exemple en Afrique du Sud lisolo na betaki de commencer à benga en Afrique du Sud yebisinga olobi nazana nga cousine te nazana nga cousin te mais ta lisolo nga pe na yo ki boyezo tambola boyezo kende boye beta yango nga pe na ko beta yango na ndenge ya keba mais ce qui oye au confirmer nga pe na confirmer au mona ke famille pe bayebo famille pe za munene bamsu ba ko sepela bango te lisolo ebetama ekoya ko zongelanga donc bosa la pe tuke bo batela pe la danoise et ozala kitoko makasi bande konanga mama obozo mona wana botala elongi na ye bien l'air batindele nga photo na ye sans vous mentir ngai na lobaki oyo eza likambo nini na beteki yango neti mwa kara na lobi ndeko mwasi azwi liboma qu'est-ce qui se passe bayesu ko benga nga bambote belé maman mave na kati ya Danemark voilà yo na kati ya Danemark te na kati ya ezaka mboka ngo ville yango ezani na kati ya Dane ekimi voilà mais maman mave bambote belé Dagenham voilà maman mave na kati ya Dagenham bambote ebele ayebisinga bi la danoise na tindeleki yango pour sala analyse maman wana azali somalienne. Je me suis dit bon ok mais kotala ye forme nzoto bandeko parce que oto cheka photo maman na biso to kati azali mutakala ndenge babota ye donc ndenge babota ye na tata na ye na maman na ye mutakala azoko tambola. Alors maman m'a dit aza somalienne. Mais na douta ki parce que nzoto na ye eza nzoto ba somalienne te azana nzoto na biso ya ba congolaise nzoto na biso ba ivoirienne nzoto na biso ba camerounaise azana race wana nilotique te. Et puis bomoni maman na biso atie ba rasta na atie ba nini ba planter ça vraiment eza culture ya ba couleur eza culture ya ba maman congolaise na kati ya Londres. Mais ba maman belé ba komi sikoyo comme c'est mordine ko changer un peu quoi comme on dit na kende na ba fête en tout cas na kuti ba maman congolaise mingi bache ba perruque na bango noir ça fait aussi la classe et ça li pe kitoko makasi. Voilà donc de maman abimi mutakala na nzela et puis aza kotambola na kati ya boulevard. Donc boulevard wana ndenge bomonaka wana na ba rond-point ndenge bomonaka sur le plan spirituel eza na ba explication minene eza na ba explication ebele ndenge bomonaka boulevard. Donc ndeko mama bimi et puis mutakala et puis amatil ko la voiture moko bato abandi ko nyata abandi ko sala kwa soda gauche droite do abandi ko fina mutuka bato akiti azota mona katikati ya balabala ba voiture ezo telema ba bus ezo telema mama sali scandale ba police ba komi ko ya lilo bande ko nanga ba video ezali e panzani j'espère que bato ebele bosi bozwi yango. Mais eloko nini eko atire ngai eza audio oyo bouti koyoka ya papa. Tango audio oyo ye ngai papa ekoloba ki azali congolaise. Makambo ezo salamba awa na mboka na biso na Londres bande konanga na mboko ya biso mboko tolinga ka mboko ya kitoko mboko ya bilengi boye. Nzoka makambo boyezo salama awa. Et puis balobi maman na kombo nazali nani congolaise. Tout l'andaliso audio pour la deuxième fois. Oyo azali fi moko asalaki église. Sorry bandi konanga bolimbisa. Akozwa kisi po akweyisaka bato. Kombo na ye Elodie Mavinga Ndongala. Voilà, Elodie Mavinga Ndongala za pasteur
bozela nazongisa bozela pardon allez tokende bien oyo azali fille moko asalaki église akekozwa kisi po akweyisaka bato kombo na ye Elodie Mavinga Ndongala. Voilà, Elodie Mavinga Ndongala. Ndeko mobali alobi mama oyo kombo na ye Elodie Mavinga Ndongala. Bandeko ba parole oyo eza teni na kati ya audio oyo etalika auteur ya audio oyo. Balobi Elodie Mavinga Ndongala. Est-ce que Elodie Mavinga Ndongala eza ye ou bien mama na biso papa na biso ezali ex mwasi na ye alingi asalir ye? Bandeko eza na ba point d'interrogation parce que on to yebite parce que tango ebimaki balobi ke mama za somalienne. Mais audio papa na biso onde ko confirmer que mama na biso aza congolaise na kombo ya Elodie Mavinga Ndongala. Kombo ya Elodie Mavinga Ndongala soki to analyser ngo bien source nango euti na bambanza Congo eza lokwa ba bangolaise bandibu ba kote wana ya bangola kuna nde bazaka na bakombo na bandongala bandombasi ba Mavinga. Voilà. Donc, papa oyo, soki pe, mama oyo, azali ma ex na ye, ex mwasi na ye Elodie, alinga sambwisa ya lobake za ye, to yebite. Soki pa lobi vérité, ye moka anda yebi. Mena miniti oyo, to zuyango lokola vérité, pona to la musanango conscience, to landaliso na bokebi nyonso. Mavinga Ndongala za pasteur na église moko na Pekam, côté ya Camberwell. Voilà. Alobi aza pasteur, mama pasteur na église ya Pekam. Bande kona biso ya Pekam, kape na yebi Pekam si basalanga banzaka kote kuna. Bande kona biso ya Pekam, est-ce que boyebi mama oyo? Est-ce que boyebi église ya mama oyo? Soki boyebi ye, et que boyebi église ya mama oyo, bo partager ba vidéo. Bolo bateke pasteur na bino mama pasteur banvoute ye te. Pona bino bokoma kokotela ba mama pasteur a modèle a boye bokoma kokotela bango o te fuza na milimo mabe benganaki milimo mabe on ezongeli ye siko yango akoma tambola mutakala te soko bengani milimo mabe tinda bango bisika bikauka bakene kokauka kuna ubie kotsa bango na bangulu ndenge Yesu Masiya salaki pona Yesu alobaki boko sala kolekanga. Tango Yesu akotsaki bilimo mabe na bangulu bakena mai. Cela veut dire que biso tango toko benga na bilimo mabe ekokene na moto. Ou bien pe kei na mai ya fufu. Tango olamba fufu, mai na ndaka pasteur ba ti mai na moto. Tango benga na bilimo mabe ukotsi bango na mai ya moto, tokisi bango. Histoire na bango esili. Isa bongo ti. Po bokolo ba tela danose milimo eza ba esprit c'est là et mona na raté. Yes, mais Yesu tanga benganaki ya fuwana e koti pa bangulu bakomi bango so na mayo woso. Yo poko bengana bango koti bango na soso. Okokota bango na pigeon na ndeke. Ozwi ndeke wana ke na maya moto chuk milimo eziki. Bongo te. Donc mama na biso mama oyo mama Mavinga babi azan église na Pekam bande kunangai boyo kasuna bokebi nyoso pona nini akeko luka bakisi bolanda bayebi en Angleterre bayebi donc ye wana azwi kisi ya ba Nigérien kwa kweyisaka me esimbite ebalukeli ye. OK bande kunanga papa lobi azwi kisi ya ba Nigérien esimbite ebalukeli ye mais ngai na place wana na ndimite ke kisi ebalukeli ye. Parce que même effet, même acte, makambu mwaso azo sala, soki na tindeli bino vidéo et le kaki na Nigeria. Donc, a sali la même chose. Comme si notre maman a copié kaka copie-collé. Ya mwasi moko na Nigeria, abimaka mutakala boye, akoma kotambola pe kaka na balabala, pa ya na ba boulevard, et puis amata likolo voiture. Cela veut dire que bande konanga banganga wana mutu batindi ye kende tambola mutakala ko banga te bandimi na onyo surtout bakolo bakaki banvute yo mais yo ko pela
yo banda kokwesa bato, yo banda kokwesa bamir, bandeko nanga bokeba boyoki likambo boyaya pupula makolo kima yo mto sambela na mama pasteur aboye alakisi biso bolumbu na ye alakisi biso makambo nyonso mama na basi oyo balingaka mibali onga mwasi fo nzoto kasi mwasi ye wana ya nzoto azotambola bino na boulevard bokezwa eti bandeko toseka nano basi ebele obosaka balofundu wana nga mwasi natonda kasi mama atonda yeyo ti mama atonda yeyo atonda partout bubu libumudu yaya botika na sekisa bino na toseka nano nga natonda nga natonda bandeko toseka yaya banzoto na biso oyo lolendo ka totyaka na bilamba ti lolendo na bilamba mwasi nzoto boye na boye yaya longola bilamba otala ndeko mwasi somo nzoto makasi lokwa mipiku mama pasteur na yebisi bino esali nga vraimen na somo te tokomi na biso koshite bandeko nanga tolanda lisusu mwana bokeba na makambo ya baeglize na bino wana bozoyelaka biso bato ya lokuta botala ndenge eglize erevese merci voilà oyo donc mama na biso Elodie oyo komona azali fille moko asalaki eglize aza fille te aza mama yo pe bato kombo na ye Elodie Mavinga Ndongala mama Elodie oyo mama Elodie bandeko babi asali eglise somo bandeko nanga toyebi te place nini tozokende na makambo ba eglise oyo so pe bakosela baso pe bakoseli mama pasteur makambo so pe azani pe mama pasteur te atuka nzamba limbisa biso mais soki aza pe na mama pasteur ekakende osimba bakisi bandeko nanga eza pasi tozoyeba te pourquoi mokilo ezokende na vitesse à modèle à boye mama ozwi déjà chance okomi na poto okosala même musala nomoka muke osala temple te l'état kozala na sima na ko assister yo aolinga tolala nzala oza na problème koma tokokoma na ba niveau boye bandeko na ngai eza pasi mama pasteur parce que bakisi oyo ke simba mutu aliboma o pa bima na Nigeria makambo esala maka mingi na Nigeria esala maka ka modèle et puis ka bakendaka na boulevard bayebi pona ni batinda bango kuna na boulevard tam soso kozwa ba chance batwe soki pe kozwa parce que tango yazoluka dia kwesaka bato azoluka koma na mbongo akende wapi na boulevard kuna yebi ba voiture kitoko elekaka bato a bien baleka bato makololo kwa biso boye ya kota ba kolote ya kotambo be na kati ya boulevard pona nini abenda ba chance bamsu bakina na ba rond-point wana ozomona wana oyo ba rond-point ne sala makana banzela ezaka pe ba mystique bandeko nange eza pasi yango fuko tambo akana prière ba peso invitation mama pasteur na biso moko boye azosala mama avant kende prier soko yoki ka kolamuki na tongo makolo kilo mutu pasi maboko pasi nzoto pasi yaya obio bengi mutu obengi nde mutu ndeko invitaki yo ala kisonzela ozwi ete ko insister te fanda na osambela na ndako tamsu nzamba lingo épargner yo mokili ekomi na makambo ebele tozolo baka temps de la fin ngo pezo komate alors bandeko nanga faut faire attention mi batela nzambe pa obatela yo donc mama na biso totambola mutakala soni na biso ba mama mais kaka biso ba mama moto toza ko partager sous image oyo parce que pona ngai batu nyonso batindeli ngaka ba mama eza pasi ba image ya boye menga na partager ona mutu te parce que nga na yeka na kati yena la msabino conscience parce que salinga soni na mitali nzoto na biso ya bobasi ndenge sambwe nango boye komi nango eloko pamba au contraire na tango akala bandeko mibali banda komona ka banzoto abasi na bango lelo bandeko na biso mibali bakomi komona banzoto ezala ya mwasi na ezala ya mwasi nete akomona biso pe bandeko basi ezala mobali na ezala mobali note na WhatsApp okomona
tokomi na biso ka komi sambwisaka banzoto yango yango na peta msuna opesa bino conseil tina osomba pe bilamba cher eza liso na mokili te tina koloba onga naza sape na lataka boye eza na tina te na nzoto esambwa nango deja na ba WhatsApp yaya sombaka eloko na simple lata nao essentiel kaka oza na coup d'œil à part ça tomoni sote tina su ya kozwa nzoto yango komitiango na valeur eza su na tina te ou bien ka nikango bien tiango soin tiango mwa parfum malamu mais babilamba cher eza su na tina te po ato lati ndeni yaya mobali ya otalaka bazomono ni ngana biso nyonso hotel no mpe mobali yango bwalati omona nesali mutaka mama na ngaza balola omona mutu penda lati azokendele bino dakuda menzodo olongo na mutu pe toko déshabiller mais na kala pono déshabiller même na ovandi bo déshabiller mutu sans longola bilamba ezaki passe mais leo na modèle to omona mitakala bato okotala ka mutu boye okangi miso déshabiller kaza boye donc autant hôtel ka bobia papa zaboye papa petanga talika moi ça la vie. Voilà, on dit voilà bien ça sur les baobas. En tout cas, bon tiens commentaire et puis surtout à Londres vraiment beau le ba solo est-ce que à l'église na Pekam ndenge papa lobby est-ce que yewana Elodie nini Elodie ce que za yote et que papa kosi yo ko ya ko finga batute yo nde benga ngai na to solo la to sala live pona yo obi bima na problème oyo pona kombo na we kei. Donc oyate bosaka na kombo nga non biso to eko ngai surtout ngala danoise na eko sauver yo okipe na mission nga na bina yebite ce que papa oyo azana problème na Elodie ou bien réellement moi si onde kombo na Elodie à vous tokutani bakala mingi te ba gros bisous je vous love beau partager bye bye bisous.